Comme ça, ça va rendre là, blaze élément, mais là, l'ambé tout le monde. Élément qui a fini, ouais, quand on a fini, j'y vais, mais tu es tout là, papa. Et tu as un finger, il y a un chrétien. Donc, on parle ainsi. Si, mais tant que tu le dis, il y a un côté, il y a un succès, il y a un finger, mais. Na nenge ya soin oya kilelo te ya bino te le komi lelo l'insanité non lo ba insanité te mais zako za penza bien au moins beaucoup tana bakisi njora guerre mais bozo solo ba roger ngandu ba musaka bo so mais lelo comme ndeki ndoki mo boye et comme pena net bino comme so pena guerre solo les boko tirane so ba biso na bongo te to lo balo bala ba TV mais bo mona biso place moto fandi to lia to mela to banga na pe poison te mais là, on limite quand tu es un journaliste, c'est beaucoup de fans, sans aucun qui la table, qui la sauce. Boko changa interview boy na bimi boy lobi boy sous les bembe mbozaki na sankara ni muta ko tika l'éternel azali donc en tout cas voilà on monique en tout cas to biso babaliwe pesa biso maeli to comprendre en tout cas apa nzambe lokeleki yango ezati lelo ndeko na biso azaki na makambo nyonso azaki na mituka biloko tu mais en tout cas nzambe kaka ba retirer souffle on monique azali sous na biso te donc en tout cas personnel car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est boy papa na Marcia. Maman pasteur. Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer. C'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas. Achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou
Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mboti na bino nga kumnanga ja Esther na wutu Hollande na part la Belgique. Lelo na ye na problème oko na souffrir ngo depuis à 12 ans. Un problème exact que na première makila sans ma médicament ozo mona na ko vraiment ko vivre bien té. Donc ce que nous avons mis les médicaments oyo té ça la net na zo kufa. Problème oyo na ye pa papa Moïse lelo pour na zo bika moi na le cas de délivrance alongolanga makambo oyo na zo souffrir ngo. Longola maladie na kombo na Yesu longola ba maladie ba maladie mabumu passe ba biloko nyonso te longwa kati dai allez ya mamoto Jésus Christ longola de surtout bada kolongola longola ba moto bimana zotorai bozo zonga place bosalaka oya mai kota na mai oya zamba kota na zamba ale bino tubokende bino nyoso tubokende ale bino nyoso tubokende bokende na mona bino lisusu na nzoto na été bima mobimba Ozana témoignage. Après 8 semaines, maman Esther a eu lisusu ko témoigner. Bote peuple de Dieu, les naïe libosa yabino ko témoigner aux ambassades na bamoilanga. Quelques semaines passées na kenaki pa na papa Moïse pour la première maquille na zaki nango na ba ko souffrir ngo pendant 10 ans et zambaye ko kanganga na makambo oyo ba docteur ba lobaki que sans médicaments normalement il fallait na kufa na lekaki ba opération et ba kolongwa te. Après délivrance na papa Moïse et kolongwa douleur et kenda nango semaine le cas après délivrance ba ekota la peine en zotunanga oyo ba causer donc problème na zotunanga et lingwa pe donc ba docteur batala kiango ba sali 2 fois kota lango po bazala sûr et ça le susoté. Donc les na kumisa zambe oyo ya papa Moïse ya uzana ministry oyo asan moinanga pour aller kala ba église belé pa mona elokote ba docteur pe balobaki pananga soki nazo melango te donc kufa za liboswanga après koleka de délivrance un problème oyo et kusila na maladie pe longo na bomoinanga na lobaki déjà ba maladie nyo surtout oyo wumelaka tango lai oyo silaka te oyo memaka moto tina liwa ezali démoniaque ba maladie faut moto belaka pe moto bikaka mais tango moto azoko bikate tebemi moto na liwa esengeli na yo koluka délivrance nde wana okomona esili et puis na lobaki ete ba oyo batambola partout oyo babikate awa ezali terminus boya epai na nzambe nde bokobika dans zela bino na moto. On va exposer les corps, on ne fera plus l'enregistrement. S'il vous plaît. Merci la presse. Toza devant Sankara de Kouta au Azapé, compté parmi les piliers vraiment, il y a communication, il y a secteur socio-culturel, l'amour en abysse, au juillet, en amateur, il y a Kouloutou Nabiso Mimi Chikeva, au Azali, bon, mécène, il y a famille artistique à Congo, dans le nez vraiment, il y a ma casse, tout le monde, il y a amateur, il y a Nabandeko. En tout cas, bonjour Sankara de Kouta. Ouais, bonjour, en tout cas, presse, na Sepeli, on a Monique Binope Bolanda, Batou, Nathan Apas. Merci. En tout cas, merci d'habiter. Relation à 40 écoutes à Mimi Chikeva Kinini. Mimi Chikeva donc Bebandel na biso nyos tozaki na bango. OK. Donc Bebandel na biso tozaki na bango, azaki ba CROP que parmi bato ba pesa biso ba t-shirt. Parmi bato pe no moni kompe na kaleso pemba sika bango bazala kati. Donc Mimi Chikeva donc baza pena ba donc pire c'est azaki kamna mutu to moni mutu so akufika mutu nyos akomaka tete mais ye pena témoignage za veri. Azaki na problème na mutu moko te azaki mutu abatu nyonso azaki mutu to fane na poto parce que to bossa na pété depuis 1999 nazaki na poto donc to fani na poto to lamugi na ye en tout cas to se familiariser na niveau sakanate yeso amoninga benga mukuse donc ayebninga soma en tout cas pe sonam lelo mutu mo tika l'éternel azati donc so yaka na matanga batute yo pe mukolo kufa
biso bakoloye biso la cimetière bato bayaka te donc biso nde toza boye photo ya parce que en tout cas Mimi Chike baza moko ya biso vraiment pire sœur famille et ça qui vraiment passe au baliwe eza ozondima kutu te même nga na yeba iteke programme nonga ki lelo natala kana ba direct ka bandeko ka nde direct na côté TikTok natala boye mbala moko na yembango pour ça la surprise ouais donc en tout cas eza passe quoi sangoliwa Mimi Chike va oyamba ki ngo comment écouter ki wapi au Gérard qui en en fait. Tezaki vraiment passé parce que dernière fois toi qui n'est nganda mon olive verte. Tozaki na yeti abimi azo expliquer nga mutu mo akufa ki pas na bango tout ça membre de ma famille. Azaki vraiment bien te to solo lipeti akei. Mais akola mukaka bwe mbamo ke Mimi Chike va kufi mais na tuni akufi na nini tozaki na ye na moni bien en tout cas ça vraiment pas si bon. Nde balobaka ke nzambe mo ayebi makambo tout donc mais c'est vrai ça cara d'écoute à oser reconnaître que Mimi Chike va mutu à part cause la maman présidente ya ba warrior aza mutu a soutenir presque l'orchestre et tout pour presque pas ba musicien belé surtout que yoza na wenge musique à maison mais pas Weranson. Est-ce que c'est vrai Mimi Chike va soutenir pe Bino Weranson à part pour soutenir car la warrior? Mimi Chike va bandi na ki warrior te. Mimi Chike va za mutu a bandi ko soutenir musique nyonso boyebi ya Congo. Mimi Chike va soutenir yango. Misemo ta olobageo Mimi Chike va te et puis presque l'orchestre c'est tout ba boka Mimi Chike va. Après boyebi quel que soit warrior ou soni nyonso ya musique à Congo, nyonso za famille. Donc lelo maman présente ba warrior en tout cas tango azate ba warrior faut bolela voilà. Biso pe maison mère faut tolela ba to orchestre tout l'orchestre. Donc on a minute net lo bagé boko changa interview boy na bimi boy lobi boy sune bembe mo bozaki na 140 ni muta ko tika l'éternel azate. Donc en tout cas voilà on monique en tout cas to biso babaliwe pesa biso maele to comprendre en tout cas apa nzambe lo relegi yango ezati lelo ndeko na biso azaki na makambo nyonso azaki na mituka biloko tout mais en tout cas nzambe kaka ba retirer souffle omoni kaza sous na biso te donc en tout cas personnel voilà Sankara d'écoute au milieu na milieu ya musique toka la musique ça rappelle ben gratitude pour na vignon c'est ça les ala ka bon matin l'église toka ben gratitude les ala mais le koyoka kende kona msa kufia na kata Kinshasa mais le à ta famille na mo biologique bazonga un peu sima muke mais les famille ya musique ngem de sali tout mon organisation pas ndi na komba ndi kona fali pour ça li onde et ça la plaisir na komela ko tu peux fali na dans texto na komela ki na encourager ki en tout cas na remercier ki tout d'abord état que moi na poto et puis état que humain et puis état que humain diaspora et en tout cas ndeko asali makambo bino nyonso boyebi faut te féliciter ba félicitaka makama ba malamu so musique bolinga to memango ka muta sali malamu bolinga bo chanzango couleur ezaki bleu bolinga bo comme sonnet moi rouge ndi orange wala to baby si musique ki bo moto za souste en tout cas faut te féliciter fali wa sali za vraiment plaisir bembezu visa en tout cas eza plaisir lelo yo bana ye ba botami na poto baza ko mona msundeni ba koyate ba koye bembe bongo siko koyaka na cimetière OK omoni bana poto lelo na minute yo ezala mutana famille kuna bakundie kuna à chaque fois ndé biso za na ba fête de mort ba ngompe bazo kende mama zali et sali bana poto non so plaisir en tout cas na féliciter Fally Ipupa en tout cas merci continuer ka ndengo wana en tout cas eza eloko moka malamu na ebité bato bangba lobelo nini mais eloko malamu et pour na artiste musupe vous lelo za mutu munene na secteur so moi message goza na batanga makambo boye ata bozaki na problème na mutu so aki mutu na yo artiste ni bako ko affiche ba ezaka ba artiste te même bino ba journaliste bo na ba rando bo na ba guerre bo moni lelo na minute so tali pe ngande kono na limo mo YouTube po ba insanité pe koma trop ba insanité koma trop to komo bossa na makambebele bo bossa na misana bino le bossa la promotion ba artiste et comme o ayo azo finga o azo kitao nde ba artiste ba so na valeur te donc ezaka ke biso no stoté yama ezana ka te o ba artiste biso no stoté yama artiste pe za mulai ba théâtre ba artiste ba peintre ba artiste artiste musicien ba artiste ba zebele mais ba journaliste pe ba chroniqueuse boze belé donc erango yo to milinga na ra ya ngo yo po omoni ka biso to sala ba rando la ba blaze élément mais to la lambe to moko élément ki afingi wera ngana fingi jibe kuna mais to eto lali papa yo ni bono finga eto za ko finga ya ko creche on comprend si te si mais tant to lobi da yo eloko te nyama succès za te za ko finga mais na ndenge ya soin oya kilelo te ya bino te le komi lelo ba insanité na lo ba insanité te mais za ko za penza bien au moins beaucoup tana ba kisinjora guerre mais bozo solola ba roger ngando ba musaka bo so mais lelo comme ndeki ndokimo boye et comme pena net bino comme so pena guerre solo net boko tirane nzo ya biso la ki bongo te
to loba na ba TV mais bon on a besoin place moto fandi to lia to mela to banga na pe poison te mais là on limite quand bino ba journaliste beaucoup fanda boy sans kengela table kila soso ça garde coup la question de Tom César ya suka pour matanga ça garde coup lelo oyo pour cela idéologie ou soumis jeunesse makasi en tout cas peu importe ba diplôme là na on ifasik mais total bino pe lelo ça courage pour na mort na sema kala inga kala ite voilà on a diplôme so on a courage te ko rater pe viango lelo oyo jeune belé ya Congo alukara ki mikili ya poto to bundu to potati même na musicien to ko ba poto et les colons tout monde côté na bino te lelo comme mon take poto mais tout monde fait ingratitude envers ba musicien ba to ma bango n'évitez moi les loba so igozala bon ingratitude dans na poto te même basi musupe ba ingratitude envers mibali na bango mibali musupe ozaki pe mpia ka mugolongi ndo tiki moi c'est ça pe ka ingratitude ingratitude dans on a formé beleza mukili ninge zala boyebi kaka donc lelo ngelo na kopesaka conseil na biso nyonso na milongolité keso mutasali bolamu epola te faut zapper reconnaissant na bolamu basalelio autant to mataka ba avion autant to komaka ba poto so landi bela bien sous chez biso soto asake konzonga na ke poto na ngana suka na mbanzango mais ti o mona ke lelo na ke ba poto babana babota mena ba poto na memi babatu ba poto eza na travers ouais rason droit de la forêt o esali ke na grâce na ye lelo ngana ke ne ba poto lelo na komi na komi na ko jamais ignorer ouais rason donc eza ningwana nde na ebisaka bato musupe ke ataka poto te ba porte parole belo ko meme pe na Nigeria kimi ozomana za ebisa bango ngabe boloba mingi te po moko boko kende boyebi te donc voilà en tout cas merci Mimi Chike va trouver na matanga vraiment Amadou Chabi abagi na pesa ba condoléances et puis Koko Muya paloba na pesa ba condoléances donc kizola dega matériel ba gimalela bazole la vena biso rolaka Chantale DG en tout cas makamnyo sokeleka kitoko et puis ya Théo Zambota ba na pesa vraiment ba condoléances merci beaucoup merci beaucoup Sankara pour témoigner l'affection cette précieuse dame blaguité Mamemi Alongo Kinshasa ti na Europe nous allons garder toujours une pensée positive à son égard même si accueilli sera toujours dans nos esprits. Maman Mimi. Jésus. Ah, Malène. Ils ont empêché Mat. Tableau ça là. Bani mama okala moyo baraki.
Fanfare, merci sécurité. Mesdames, Messieurs.
Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngulu, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Karen, oui, chérie. Babende ba marié basi ba bili. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami. Ok, fais-tu bonne là. Na c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonne là té. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi.